bakoko Wayuda abaya makako kumisaka Yoko sumidona Yoko kumisaka Yebakani botanayo etikala kasima Mabota masa Nanya bikisiyo Ojara kinani buru Kimbamba binisiyo Okomipe na lorendo Lorendo wana Ejari kozungisa Lorendo wana Ejari kolongula Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili Ojara kinani buru Kimbamba binisiyo Okonipena lorendo Lorendo wana Ejari kozungisa Lorendo wana Ejari kolungula Kiti samotema Yosaka kibamba Apesa yumayele Yoko salela Makamwisi na mokili. Bonjour, bonjour, chers internautes. Bandeko, Balandi, monsieur Avenue Public, Mbote, et Paiwa, Pibino, Bozali. Samba Pambo, Bino, Bambote, Nabino. Le message qu'on a besoin de l'émission, ya Masolo Mboka, Oyo. Tu go sala, on a tout sur laka, Makam Oyo, et les Kakanamboka. Bandeko, Zali Kosala, Sone Mingi, ils sont le mot de la lelo, passe Mingi na Mutema. Ezali mboka na biso to lingi mingi kasi makamoza koleka na mboka wana ezali kosala penza elengi mingi te ezali kosala malamu mingi te lelo na Congo RDC valeur ya batu eyibanaka lisusu te minganga bakoti ba kelasi mpona kokoma baminganga lelo mais ntango bakoma devant le fait accompli ya kozwa bamalade baminganga bali kosimba bamalade na nzoto te soki mbongo ezali te. Et le connaît ça que ça passe le micro, oh bon on a ba image bandeko, ça il passe dans libota moko ndeko ça malade. Ba yene no hôpital médecin a boy ko simba unta malade. Comme quoi gaza na coronavirus or azali na coronavirus te. Et ça il passe mingi bandeko nanga to éviter pona ni mboka na biso Congo. Et comité na niveau oyo, tout ça ko comprendre et tout soutien bandeko. Comment Congo comme à niveau oyo? Bon na image et ça bino passe ningi utiko le kana mama yemo. Mama yemo hôpital moko oyo ba tutu ba hôpital moko bien réputé na mboka na biso Congo RDC. Mais lelo mama yemo za hôpital moko bien réputé te. Hôpital comme hôpital moko mal réputé na minute. Muto za la maladie mususu obela boye et komi ozaka na coronavirus. O sal fièvre na yo, ozana bo et komi coronavirus. Et puis coronavirus ba résultat na mo ezobima 48 heures après. Soko zuma da ya coronavirus. Mais bon mon a passé wana o bon mon na ba image ko sa no passe bandeko. Le même jour ba ça le test ya ba bi ke azana coronavirus le même jour rapport ébimi azana coronavirus. Or azana ngote. Famille sécurité ça dit passe mingi bandeko na to éviter tout ça nini pona mboka na biso o ya Congo chers amis tout ça là nini c'est vrai Congo ça quand même na passe mais bakam mingi la ki mabe mais o to ko mona ntango o c'est plus grave c'est plus pire coopération bana na na Congo oui ba makamwe mabe na Congo bana ka to yebi yango oui mais ya minute o e komi vraiment plus pire. Il y a un moyen de rouler. Toujours va tenir tout ça, toujours va sauter.
Congo na biso bandeko tosala nini mpona mboka na biso ya Congo RDC. Totia na ba image bandeko. Bola na ba image ya famille ndenge zali koloba essaye passe mingi na mutema. Bola na ba image et après tozonga bongo na plateau. Tosala ba commentaire na biso. À tout de suite. Voilà. Ndenge na lobaki nazoloba boye. Mon oncle au babengi oncle papa Lekyo Yanga akufi na hôpital ya mama Yemo par manque de soins, mais assimilé parmi les gens qui sont morts na corona au moment où ce n'est pas vrai. Beaucoup de monde a preuve que comme pas na hôpital ya mama Yemo na 21h juste to futi ba facture nyosho yango wana te présenter devant vous. Après avoir fait ma facture à 21h jusqu'à 22h passées, les autres traité mon côté. Donc, mais qui réclamait directement que comment vous autres traité papa au moment où vous souffrez de la yewana vivant. Bah, boy, ko traité, bah, que si vous bon, to kende na centre ya corona, to boy. Les bons, yango wana devant bino. Après, sinon, to comité 1h du matin. Pour se changer na docteur à lobby à Kusimba itazana corona de loin à traiter vidéo kutu yango wana bino moko bolanda. C'est pas un problème d'argent. On est à l'hôpital, vous remboursez l'argent. Je ne touche pas, je n'ai pas les épis, je n'ai pas la protection. Comment ça vous touchez pas? Mais non, mais vous pouvez pas l'envoyer, je sais pas où. Vous allez l'envoyer où? Par quel moyen vous l'envoyez là-bas? Vous êtes venu ici par quel moyen? Non. Pourquoi vous voulez l'envoyer là-bas? C'est là où on était pour prendre le transport, venir à l'hôpital pour chercher Vous l'argent, je n'ai pas. Vous n'êtes pas censé payer l'argent. C'est-à-dire que moi, quand je regarde la chose, je devais envoyer à l'équipe qui est là-bas, les tillages. Non, on est passé par là. Mais c'est ça, vous m'avez fait partir. Je suis parti leur parler de ça. Mais nous, on va c'est eux qui devraient terminer ce problème. On va payer l'argent. À Vijana, le centre aussi de Vijana, parce que là, c'est pas le corona. Moi, je suis prêt que ça. Vous n'avez pas le droit de me contrôler. J'ai les droits de suspecter ça et d'écrire ça. Non, c'est normal. Mais nous, on fait une chose constat. C'est pas une question d'argent. Mon client, ça te coupe pas dans la corona. C'est tant si tu vas mourir. C'est pas parce que tu es docteur ou je ne sais pas moi quoi. Attends, on nous met l'homme malade. On dit que non, je vous rembourse l'argent. Il a le corona, on l'envoie là-bas. Le corona, c'est base de quoi? Sur base de quoi? Hein? Vous n'avez même pas examiné. Batimbi était. Kamba le moko non, azana corona. Batinda ekuna. Akobela ba maladie nyoso. Pour âge poussani. Bosimba ta mutute, il a le corona. Trois autres c'est pas. Ngana hivi. Baexamine wapi obeba kino azana corona. Baexamine mutu wapi? Ya pour na mbongo te to yepo bobikisa mutu azobela bino botangela classe. Franchement. C'est vrai, hein? Vous examinez mon tété, vous touchez té, et le remoté, caraboué, à Rosana Corona. C'est pas possible. Désolé, la boue. Ça, c'est quoi ça? Franchement.
Après Simanango, Tobimi na hôpital 1h du matin pour tout qu'il te soit taxi. Tu as que maman na maman parce qu'il y a le confinement na Gombe. Moi et tout zaki. Tobimi ko zonga na taxi, ba boy biso to kota na barrage. Et ça li que moi et toujours to landa papa ezate jusqu'à ce que tu y lobi nango to kokuta oncle papa na biso akufi. Pourquoi ba manka ki ko pesa e ba soin bien docteur aboy pamba kaka bo me ba similé na ba to corona au moment où ba tout ça qui coûte yété. Et le lendemain en question, pour continuer qu'on réclamer tout na ndenge nini akufa ki ndenge nini salemaki mbala moko nous étions interpellés moi et mon cousin na niveau ya année pendant 3 heures du temps il y a sur place il y a hôpital pour avoir filmé cette image parce que ce n'est pas normal. Bande konangai, je vous dis ce qui est vrai. Notre oncle n'est pas mort de cela, mais tout dénoncer en gros parce que maman est mort assez. Ce n'est pas un bon hôpital et comme on ne refuse pas que malade est coquille causale. Mais mon tino soit koufa akana malade wana ti. Donc on a biso oncle na biso koufi na yango ti. Pour preuve lisusu après mort na ye. Baye kolanda biso tina ndako ko ba pesa biso résultat o eza ya faux, eza ya corona te. Mais Dieu merci nzamba za juste et la kisi bango le contraire. Le résultat à coronavirus pour résulter mon année, il faut 48 heures. Mais résultat, bah, Pessibiso, le même jour, oncle le 6, à Koufi le 6, résultat, bimé le même le 6. Preuve, il y a résultat, on a, il y a un gros. Ça voudrait dire quoi? Bango oyo bazosala na kilomoto on a copie nango mais nzamba zo reverser. On ne refuse pas la maladie peut bien bon exister mais ce n'est pas immeuble bumisa batu pamba boy et surtout l'hôpital mama et le docteur est là bande konangai soki na lobby boyo po naza na ba menace naza menacé pourquoi na lobaki pourquoi je le mais je ne peux pas cesser il faut être prudent to bumisa bande côté ba papa te to bisu to ça la confiance na hôpital ndenge nini ngai kombo na ngai je suis Eric Koyi na sime yango je suis Eric Koyi de tout ce que je dis eza lokuta te eza ya solo bande ko ya Kinshasa ya poto boyo kama makambo zoleka ezo sala passe ko kisa la bongo ndé yango na ngaki na lobela bino bo partager yango c'est l'avantage de notre nation bo benga ata ba docteur mo ba soigner bino ndako parce que assez oki ko bomisa moto akufi na maladie wana te mais soki boko mona nga jour mususu lo bata mususu menace leki parce que je suis maintenant en danger. Merci je vous. Voilà bandeko et ça lui passe mingi na motema tozoye bateni ntoli bapona mboka na so Congo RDC ozomona mutu na zo bunda na pasa liwa na mbetu ningi batiki ala liwa na souci eza kutu te bosimbi mutu te mbala moko bolo bake aza na coronavirus mais oh quel genre mboka nini oyo quel genre ya pays oyo comment Congo comme ati na niveau oyo et ce sont des images oyo eza ke batutu batalaka ba image oyo tant bazomona keleki na Congo RDC eza valeur na biso des opesa malamu te mpona nini mutu akufi na coronavirus te bobambeleki akufi na coronavirus tala médecin bokosimba corps bana papa akufi bake mpona non ça fait mal bakonza mboka s'il vous plaît bakonza mboka boza na ba famille boza na bandeko soki azalaki moko ya ba famille na bino leko totunaka question na yo médecin soki azalaki moko ya famille na yo je pense pas kolonga otika ndenge bandeki na kotouche te mpo naza na tenir bato ya coronavirus te et comment hôpital amene lokola hôpital général eza na batenir bato ya coronavirus to se poser na question hôpital lokola mama ye ba médecin na hôpital général ya mboka amene lokola Congo RDC na capitale azanga teni wana balataka mpona bata coronavirus comment akozanga bakozanga ngo mboka lokola Congo RDC maintenant Congo commence à battre passer à niveau impossible et commence à passer à niveau vraiment impossible bomoni bino moko bomoni na soni
na soni penza na soni en plus les garçons ba comme Holanda ba comme kolukisa ye ba sala mabe pona ni pour filmer ki mais comme bongo na kongo ko senga ne wana pour mabe na bile na poisa il faut ba filmer ka yango ne wana ba bimisi comme ça ba tutu ba moni tuko suka api na mboko yo tout ça bande ko na bino tout ça bande ko na bino tout ça ba tumususu te boyo ka peuple congolais mawa vraiment trop c'est trop ba souffrir trop bazo souffrir mingi do yango nzamba sunga ba famille bene bazo ba ko ya maladie te ba moment pandémie oyo bazo maladie te ba melara ba tang ba vix ba gorge tout ça par pona maladie oyo so bango te po tellement mazo koleka na hôpital bomoni ba résultat au INRBP5 nzambe to suka bi pona mboka na biso au Congo RDC. Eza gentité bandeko. Eza gentité. Bakonzi na minute o basi na bon baza bien, ba na bon baza ba place bien. Baza ba santa malonga. Baza na ba place bien, mais que la population n'enga ko souffrir. Mais bato ba votera bino peuple ngona o besoin de faire souffrir. Ba on baza na moment propagande ba bimi ba kola ta bimi na ndeko na tongo. Ba ko yembela bino tout tellement besoin de sala bango. Souci na bango ezate penza. Lelo komika ka mama yemu hôpital ozaki na valeur lelo mama yemu za su na valeur mon côté oui qui garçon expliquer bien bolande mo bien nga expliquer boko contredire yena en quoi à cause na nini a filmer na kati hôpital bo moni bino moko bakonza mboka Kongo za mboka na biso mbongo bolia na bino oui mais quand même na ka wana baka oya ndenge wana papa kufili wa moko kana ko kufa te soki ba soit bazoke ba peut-être ba soit tout de suite là alenge ko kufa te tango tala ngo bino moko vraiment bakonza mboka tango tala ka ngo tunaka posa de commander miteme bima tango tala ba image oyo attends que va être humain et le bela bino pena de ça la bino pas simo côté tango bomuna ba image oyo otala ba internet ba ndako na bino na ba biro na bino otala kango et ça la bino le côté penza ata mawa moko ki bo moto ça la bino te mbongo bozana ngo déjà ebele kaka pona osonga ta hôpital wana mama ye mo bongisa ngota muke. C'est tout un problème vraiment dans le Congo RDC. Vous savez, poto somo mapango, ba villa on a poto. Mais pour le ngota mbongo ndambu kolongo la kutu ke mbongo ya peuple ya bango moko. Boti ko na kesa ngala te bosa eloko mwa malonga pene ke no peuple souffrir ke ba malade ya boye. Pour ça la ngote quel qui muté ya mabe. Pas pinga rabinote, on dit toujours la vérité, ba do finga binote. Mais tozo loba makamozo monana tolongo na image oyo déjà kotia bino so image musuba ndiko balandi biso avec du public pasi na motema comment peuple za ko souffrir ba image oyo toza kotia eza ba image ya période ya Félix Antoine te eza ba image ya période ya Kabila ya Joseph Kabila Kabange mais souffrance yango eza ko style te tilelo eza ko lana tina période ya Félix Tshisekedi bona na ba image bon tozonga na plateau à tout de suite pratique du Congo ndenge babenga kayango scandale géologique ezali ya solo mpo etonda ba richesse ebele lokola ba brique o boali komono na bilili na quartier baumbu na commune ya Kimbantsege ezali argile te kasi mabele kaka pona kozwa yango esengeli kotsumola libulu yango esengi na yango sima te kasi yango moko ekangamaka makasi mpe okoki kotongela yango ndaku ekobukana te brique oyo basali na sima kutu ekosa na yango mpona kozwa yango batekaka yango kaka 150 francs ya pamba RDC eloko ya makasi naluli pati na kati ya libulu tango lambi pati obimisa yango libanda tango kobimisa yango libanda nde esali mwa quelques minutes
ekauki esali neti mai ekiti ntango mai ekokita obandi kobeta yango babrike ekaka yango mais souvent tosala yango na bacommande soki moto aye na mbongo abike no bon naza na posa babrike asololi na mokolo place apesi mbongo après toyokani tobeteli autant de brique oyo ya kozala nango posa apesi biso mbongo na brique moko tozoteka yango 150 justement eza na pont mais côté babenga yango baumu soki ngai olingi ozwanga okozwanga côté ya route mokali na avenue Kitomisa machine oyo tozwi kaka osombi mwa mabaya kaka baplace bateka mabaya osombi mwa mabaya obeti kese mais bamenige nde bayebi bato babeta bakese bayebi nde babeta kese ngani naza menige te naye kaka mpona sala mosala mais pesa bango dimension ya kese oyo kosala brique ya bloc sima te tosangisa yango na sima te tozwa yango kaka ozwi kaka mabele apamba kaka comme eza baterre moko ya makasi mabele moko ya makasi yango wana nde tobeta yango brique ewumela nango mpe bandako kuna ozomona yango wana tobeta yango esali ko tuso ba 2 ans ebuka na te toyebi nde domaine onde tosalelaka nati na boma batia yango basangisi yango batie moto epeli apo batongi bandako esikomaka buki moko efficace eleki na buki oyo tobeta ya materiel ya nsima yango moni yango eza eloko mingi ya kolobela nde yango wana mais tozosenga nde gouvernement baapuye biso mpo babiloko ya boye ezosalama na kati ya mboka baapuyeke biso bana quartier tozala en priorité malamu papa eza vocation moko donc tozodeveloppe mboka ozomona ke bato mosusu bazokoka te kosomba basima wana donc biso moko efale toforme na mabele na biso tozosala misala mpe bandako ezosalema ozomona ke no bandako mosusu mpe ezotongama ozomona bato bazolala bien ke moto abeta ngari ke atonga na mabele oyo eza kitoko soki azwi mwa saki ya sima mibale misatu asali bacripsage baparfuma omoni ndako evandi calme bayiba bakosa kasi oyo eleki na komini ya Kimbanseke na susiati ya mbwa mabe bolukela yango kombo mwana oyo bwali komono na bilili bayibaki ye elongo na instrument ya église baboti na ye balalaki na veye tango bazwi mwa repo pongi eyibi bango na kolana na bango moyibi ayibi instrument na bebe kasi tango amoni kilo eluti atikali kosundola mwana pembeni ya terrasse chance baboti na ye ba retrouver ye fausse affaire Bob Maté. Soki tokomi na la police ezake nzambe mutatindi biso to komana na la police na komisi na nzambe pona air wana na iner to omona mwana azolela na libanda biso to kanisa ke bazowelela mwana papa na mama bazowelela mwana après to vandi mo muketi to koma ba 2h30 to monika mwana ça ne va pas to bimi libanda to lokoti mwana na terrasse boni batike na pembeni na terrasse na pembeni na matiti akatenja na avenue Bungo numéro 56 place na terrasse bilamba ko ezana mai to yena na la police to koma na nzela babandi ko na biso ko kenye na yena kuna na église bayibi mwana na mwana to yaki na ya na la police ndia mwana to maki bana ni ko zuma to ko se ta ko changer bilamba ndia mwana to yena baby ete na poto bali benga mwana na kati église na ve ngena la ve ndo komi kuna yebe sini na changer mwana na mese bele na la c'est la oui non je suis pas côté je suis pas côté à côté la kati église a même bloko nyonso église soit ça qui bali soit ça comme a même bloko c'est église a côté ya mwana pour ngana la suka mwana la katikati babisu balali donc asokema azuka mwana bota lalaki na bilabo alataki atiki mwana akeli parce qu'on a non qui fait pour mais ça qui est surtout quand on simba mwana sati d'ailleurs muso ba pousser sima d'être mwana sima sati la musi ba tout là bien olele boye ndenge nyingi wapi mwana tu kwa mwana wana kati église mwana bata do église bien no sisaki donc dans la police ils sont la police mais quand on fait la police ta mwana abe ba lokote na kuna terrasse kuna kwa kile kuna ba de makina donc solo biso dino mo ba lokoti na pembe na terrasse ya mai après par après to na ba para oyo mona ba kile na da fait des prières là mo yibi mo ya ko te yibi biloko na église
ayibina mwana ke na yebo ndi so amaki ngene mabia ya tso sundule na nzela fa wa bisi ko yogeno ba uti ba kelima na la bana ya ba tso ba tso la mwana ti ezo ko tela ndi ba bimaki bazuye bana ya zalewa na ba ba lokoti pasa ya nkuku ebimi na mpwasa po obo ali komono na bilili na quartier Kingasani kombo na yango po mokali ezali na importance ya makasi mpona bato ya koto mais eta nango ndenge bo ali komona yali malamu te soko mutu kelingi eleka esengeli kokenda koluka banzete po bo bamba bamba yango ndenge bo ali komona wana ezali bi bamba bamba basalaka bongo mpo likama ekoya te population basengi na bakonzi basalela bango ya malamu faut ça faire bon mateva abimisi na mpwasa sokoto toza na difficulté pont yango ese ekufi me tozotala modèle ni tokokosala sikoyo tosenga au secours ezozwama kaka te bo sikoyo tokosala ndeni toza na pont na biso ya mokali amliwa koleka ndeni kaka koleka nango ifo kodebrie mabaya kuna na fere baye kutia ye wana nde uti koleka soki babatie mabaya wana te mwaelekeza te difficulté ezali mpona pont tozali koluka bato oyo tosengaki oyo tovotaki mpo babongisa me bango tozokomona bango te bongo yango biso tokovivre na ndenge nini surtout na kote na biso oyo Kingasani hôpital eza te nzela eza te kaka pont oyo baya kotikila biso awa nyonso epanangana me bato bazoleka awa bazali bato bao baza na mwa mosolo mpo basalisa biso eloko moko bazosala eza te bongo sikoyo vote mosusu eye tokovote bango ndenge nini asa ya nkuku ebimi na mpwasa ili ezali na quartier Mwanambwa na commune ya Kimbanzeke kaka yango nde esalavaka na kosokola ya bato ya koto mpe komela na yango population basengi na bakonzi batiela bango bapompi mpo bazwa ata eau potable mpo motindo ya mai oyo bakomela eluti microbe santé basombaka te fausse affaire bon mateva abimisi na mpwasa Mwanambwa komila Kimbanzeke ya ba mai kaka yango te tokokende susu wapi papa kaka yango mai pasi asa kuzela mai ezate maloba na biso ezali la biso ba mai mboka na biso se tondi bato eza développé déjà ya ONG ezate kaka bisika wana mai wana tosukolaka bilamba mai oyo tomelaka mai ya mabulu oyo ya bajardin tosepela lokola boyeboye mai kaka yango wana mai miso eza te mai ya ONG eza te mai kaka yango wana ezoleka na yango bozosoka bilamba tala salite yo moko nde omoni na basani na nzoto donc nyonso kaka na mai wana kaka eza malamu te eza mabe tala mai eleka biloko ebele ya salite osukoli mai ya korepasa yango eza te kaka mai wana sengi mai yango wana kaka papa mosu eza te eza mabe te toza na posa bosalela biso mai ONG nde bosali na bakartier mosusu asa ya nkuku ebimi na teyage na Kinshasa ezalaka lisusu likambo ya kokamwa te kasi oyo ekomi na chango pardon bolukela yango kombo ekomi chaque jour banda tongo te pokwa moya koleka ezali te tobenga yango bouchon toboni selon population ba chauffeur balingi ko respecter consigne ya nzela te esengeli kolanda molongo kasi bango se kowela faut ça faire na makasi ya Bob Mateva ebimi na mpwasa mbutejo taka nde bashino bakosala ba misala awa bachauffeur na mitema eza malamu mpe kaka te taka nde bakamakamaka bango moko nde baza bayebi na lourage bazala mpo bakanga baparti ya kuna bataka bani moko kaka balingi te banoni kobeta apres sikoyo banoni koyoka sikoyo koleka na ligne na miniti oyo nde bazali ado mawa toka nde bazali awa chauffeur kaka bango moko tokokotala bango tina kati nde baza wana na nzela ya kozonga na balingi bakokendele bango bazokota koto oyo bango baza koya bazokokanga 4 ba na ligne moko nde omwa eza te nazomona erreur oyo nyonso eza na baroulage bango bazoyeba bien ke bazolanga kosala nzela ifo bakanga bane moko bane mosusu batikaka bien po bandemitu beleka me baroulage baliaka lokola bazolia bambongo na bango na bachauffeur moyen bakipe eza te yango bambuteyage ezocrie ebele te eza erreur ya bachauffeur chauffeur ese loi aleka te so leta alobi chauffeur aolanga lokola loi eza te yango mpe ozomona eza mpona bachauffeur ndenge bazokota donc olia garde kote na ye akokamata akoti na gauche okomi nzela eza moke okomona mpe alokoya ye kotya mutu oye vraiment nzela ezala eza te fo bapolisier banani batiaka ordre donc batere basika mpona kotya bachauffeur na ordre soki tozota
na bango nini nini te bango moko omoni nzela moke olie balanda moko komona baye kokota 2-3 na mbala moko alo nzela bloke bachauffeur kaka asa ya nkuku ebimi na mpwasa keba na yo kokodisi keba tosi totimbeli yo na masolo ya mabe. Pasi na motema toujours. Tala population ndenge za souffrir. Tala batine baza ko soma bele ba ko beta ngo bele ba ko tia et comme le ba brique pour ba luka mbonga rolia. Tala mai ne komi passe bon moni souffrance ndenge population za souffrir. Si lelo c'est la même chose. C'est ça qui se passe là-bas au Congo et à Kinshasa même. Andiko. Tokosuka wapi kwa mboka na biso Congo RDC. Tokosuka wapi. Masolo ya mboka. Toza kosola toujours masolo ya mboka ndeko lobaki. Tosola masolo ya mboka na biso po bato ayeba mboka za kotambola ndenge peut-être à travers ba image o dotaka. Tango komona c'est vrai boza ba botambola Kinshasa nyonso te. Ba bourgmestre ba ville Kinshasa peut-être ba comme ça na bango ba réalité ya mboka même il y a des bourgmestre kutu ayebi même commune na nyonso wana te. Ayebi yango te ba quartier mususu akoma te mais bourgmestre asu aga ba quartier moko chaud mais ba quartier mususu a miseka musika bourgmestre akoma akuta ayebi te ba comme les gars kuna ayebi te population za souffrir. Il faut à travers ba image ne bon mona ka yango comme ça et ko akuposer bino pour ko ba nini ya kosunga mboka. Lelo Congolais comme quitter Congo ka pona nzala. Congolais quitter Congo ake Brazzaville, ake Gabon, ake Algérie, ake Maroc, eza pona nzala. Eza pona lo msuste pour salaire ezate na nzala. Yango ba koma kobima. Soki ko lia ezaki na mo ya bien na Congo, bana mai banga ba no bimati. Bangula tu bata ba Congo ba ko ba na poto ezaka na mo pour la politique te. Eza pona nzala. Eza raison économique. Tu vois la politique tika to bango c'est normal. Mais ça la bongo. Mais eza nzala. Eza nzala. Bon ni bana baza ko souffrir. Na ba jeune fille ba ko bala tout temps ba bala esika que des ate ba se bati to banda. Oh pido na Congo jeune azolala azola mukaso bati na kusala nini na kolia nini ba parents ba kolia nini ba soye ba susute. Yango de moto so na bino bandeko eza pas sing peuple congolais bandi pa konza mboka eza kusala malamu te bosunga mboka baza bana bino toza bana bino toza bandeko na bino toza baleki na bino ba ya ba papa ba noko tout ça toza ba congolais souffrance au peuple congolais zo koma nango ezo ça passe tika de mukie ba congolais ba koma kolia mama ki abomi mutu ba kai ba kati pe msunya mutu amninga ne congolais abandi kolia mninga ne congolais pour passer leki passe eleki peuple congolais bakonzi bofungula mitema même si le monde de ténèbres au Kenya ya kozaka ki so ndenge ekoma ki yam de tindra bino ba faire souffrir population eza mawa mingi mais likambu tout likambu nyonso na vie ezaka na suka nango ezaka na suka ata lelo bodondwi bozo faire souffrir population un jour tozola muka miko epusanaka age epusana bana mwe bazokola bandobota malchance mabe obosa na population congolaise bana mwe bazobota mabe wana ebalola na 4e génération bomona bana mwe pepa bazokeli ba santé bazoza bana mute ba maladie ba vie malonga te po nini bino ba papa mbonga makila bato obozolia na Congo ekolandaka bino kaka. Merci na tiki bino. Commentaire na bino merci beaucoup na bino tu owana na biso na émission vie publique nzamba pambola bino toza toujours là pour la masolo ya mboka ko sola masolo za oleka na mboka na biso na nzela ya vie publique nzamba pambola bino ba journée malamu pe ba butu malamu epai wapi o nyonso bino ozali. Merci à toi LK Lukombo motema mama Adeline photo lobela mboka za tamala malamu mingi te
Maman Nicole Mvula na Lyon bambote na epai ozali toza kolobela mboka eza kotambola malamu mingi te tokoki kose distraire na makambo ya pamba te il faut kolobela masolo ya mboka Fex Bofena à l'Italie bambote na epai ozali. Merci beaucoup à toi 61 na niveau ali bambote na yo Pati Mbengani Banka Bilamba bambote na epai ozali bana Lyon nyonso epai ozali bambote na bino. Mon grand frère Serge Matirin bambote na epai ozali et puis Sinon Zengi na niveau à Lyon toujours bambote na epai ozali. Baspera Kinsala na Paris venanga Alpha Tangala na Paris bambote na bino Basile Basunga bambote na bino bana Gimbangu tu ba Maski Masamba bambote na bino bana Gimbangu tu Pichu Kinzeni pa ozali na Paris bambote na bino tu to kolobela mboka ezali kotambola mingi te na kena ngambo Allemagne Emerance bambote na epai ozali. Donc bino tu keto mama na biso Gimbangu bambote na epai ozali. Ser nanga Bijou na l'Allemagne toujours on a ser ya Emerance bambote na bino nyonso epai vous avez bana Gimbangu tu e famille masuki tu bambote na bino ndeko Kongo Alenga bambote na yo motema mama Paulina bambote na yo ser nanga Adrienne Kinkani et mon beau-frère Dominique Kinkani bambote na yo epai ozali bino tu venanga Eli Mananga au niveau Belgique na bosani ote bambote na yo epai ozali. Donc vraiment tout le belamboka pense que ça ne va pas. Merci bambote na yo mama Augustine Nzadi motema ya bongo ya papa la reve nanga Eli Mananga bambote na epai ozali. Mama bino to lingara avis du public ba mbote na bino. Merci tout le monde est bon mbalasi. Au revoir. Avis du public na yende là-haut yo avis du public na yende là-haut yo balobi chaîne za moko avis du public yenda li sopote bosonja bolingo la misama pana le nyamaze basira ka somo te balobi autrement dit manjana tanga le soko polenge avis du public ba théâtre ya solo avis du public ba film ya solo avis du public ba émission ya solo avis du public oleki bango di avis du public baka bango ne kulusu di baka ma baza ngasira okende avis du public ezo kata bango baoba bafani nyonso ya comédie ya théâtre ya filme ya émission bafani nyonso balingaka tutu kota comédie bosabone awa chaîne oyo avis du public ya Didier Masuku mandeko basite longwa basite longwa fanda la chaîne avis du public vana la chaîne avis du public okozala ndesite okotikala okozala ndesite avis du public ya Didier Masuki mandeko pembe sabone Didier Masuki Mbali Philippe oui, le nom de le Seigneur ne cherchez pas de gauche à droite il sur mon corps avis du public Didier Masuki là tu vas faire Fantino, Jaleno, Adi, Kola Pambile, Tala, Kolo, Batile, Jaleno, Bandine, Tilejuk, avis du public. Kala Ingango, Kala technique. Avis du public, sauf la zone libérée. Du public, avis du public, ma solo, son moyen, il faut les cas. Yo les gars, ils sont en opportunité, avis du public, mais est responsable à quel endroit ma bonne femme. C'est chose à vraiment papier génique mais papier génique à chasser les aralicasa mais il y a nanasi avant on sait un peu qu'il a avant on sait un peu qu'il a bébé moi je me dis que c'est compliqué tout le monde n'est pas tout le monde ça va site l'année pour là mais ah ouais quoi na oboya ouais si tu veux comment tu vas photo cimetière au moins on doit la paquette comme miko titre makasi émission lemba mais en émission la titre ndenge moko il dit Masuki toujours na top quoi Nzambe ya bakoko Oyuka agwa ya maka Kumisanga yoko sumidona Moino yoko kumisaka Yeba
nayo etikalaka nsima omabota masa na nyabikisiyo ojalaki na libulu imbamba binisiyo okomi mpe na lolendo wana ezali kozongisa yo na nsima lolendo wana ezali kolongola yo mayele kitisa motema na yo osaka kibamba osaka nzambe na yo apesa yo mayele yo kosalela makamwisi na mokili kitisa motema na yo osaka kibamba osaka nzambe na yo apesa yo mayele yo kosalela makamwisi na mokili ojalaki na libulu kimbangwa binisiyo okondi mpe na lolendo wana ezali kozongisa yo na nsima lolendo wana ezali kolongola yo mayele kitisa motema na yo osaka kibamba osaka nzambe na yo apesa yo mayele yo kosalela makamwisi na mokili